na tse bon ba ranger pour ba porter parole avec nous faire rigolo c'est là sur musicien t'as musicien té mais la maison même pas arrêté musicien t'as no ba créer ya big into na ma na yebiso mutando boka ba créer bien moi moi ba créer na ba créer critère c'est là tu vas ça la critère la maison les a été ya big into ya big au bim tando pesi ba qui vient na Macintosh azali so bogi qui au moins tu sais le trésor génique ici là ba bon apprécier écrit bande la créer et ça pour na fabriquer à l'équipe na TV donc l'équipe na TV aux ça la émission donc na ba musicien na yo musicien na opena azo finga mundibu azo finga robino mundibu o aleki bino na succès o aleki yo na succès donc musicien azo finga mundibu ozo senga pena ba pièce bandela wana succès o yazo ça na orchestre na yo wana ba crit o ba boka na orchestre neza ba crit na biso ba mu ba baza izini izini otonga bato izini ofinga bato ba mu baza izini ba bikuna izini villa nova izini obima na ba danseuse vous comprenez nini ndenge za na ba cri oyo yoka na bisayo ba cri oyo ça la succès dans orchestre na bango bango ba odondola kuna nde ndisa eza ba cri na biso tu na kopis exemple na bika petit na biso déplique mabuza yoka na personne un exemple obandi let na mitu na kopis let exemple petit na biso déplique petit non mais petit na biso déplique petit na biso mais comme ba petit on vraiment on comprendre te déplique petit na biso yoka petit na biso na sens nini na âge bazane petit mais na ndenge pe normal be faut benga pe ka petit po aboki ngunda na poto akitisi âge abeza na 12 ans moi déplique pomba niance aboki ngunda na poto akitisi âge abeza na 12 ans sikotongo yozo bengele msongo benge yaya mundela okasaza mukolo ba pimele mukanda pamba on comprend omo kolanda ba vitamine wana meli na poto tina ba yozo bangana zwa ta est-ce que musique ko bino mundu ba bazula ngota tango bimi bango bato ba fête ba komi ko bina chana nubo ya surtout yango générique bango ba beta ba concert na biso yango ba concert na bango chana nubo yango ba beta yango ba concert na bango trop mais pour ça que le quoi chomi yango chomi amemango aboyo tika ba œuvre na omoni siko kozanga ko ba tonga na lukana ye biso vérité au contre ko chomi le kana yoka chomi lo biki za œuvre na ye chomi azala na orchestre ya robino mundu chomi atika la sala crime au côté batu bayate obanda bango mabe obanda bango mabe invitation pour ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, Nababoni Nyosoya Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, le news de Joyce, hein. Les news de Joyce, ils auront toujours kawana pour nommer Nabino. Bah, actualité news, ils auront na terrain pour nommer Nabino, rien qui est la vérité. Ah, le côté des cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Berliv, c'est ma B, c'est à Kobeba, c'est à Kopola. Bonjour à toi, Saint-Patrick Ponce, moi, la général Mayele. Bonjour à Bono Lubi Kambongo, ya propre pas bonjour à toi, Fondation Mukouti avec le président Jukson, hein, Kalami Itazuki t'a vraiment mabélé. Bonjour à toi, 3 fois star, 3 fois boss star Mido, la Kata Turquie. Bonjour à toi, Rit Omot par rapport à Taïla Patona. Et voilà, je dis encore bonjour, l'équipe Onyo sont vraiment tous à la rana, bango, équipe à ma vie, équipe à Kopola. Bonjour à Katif la maman Popo, Awa Tubas, la fille, à Papa Hervé, bonjour à toi, notre cordon, le cordon le plus bleu. Abandelara basket, abandelara lambate. Donc, c'est qu'il faut se relingo et la vérité, ya kapo mona qui abandelara te. Et voilà, aujourd'hui, dans les news de Just, en tout cas, nous allons à mon côté. Je reçois pour vous, à Kenda Wapi, à mon analyse soute, à changer cop, à changer cop te. Baboua qui me bat balobi et simbité. Oh, bazongeli réparation, robongisa, ba réchaud, ba fer, ba réparateur. Ah! Berlin, fongola d'abord caméra, bana monde te ba mona, sona zue wapi. Je reçois pour vous Mathieu Mabouza. Ah!
Mathieu, bonjour. Ouais, bonjour, Josh Tumba. Et ça, Eza Moussala. c'est Moussala te, Mathieu, tu oses te, au monde dans les sous-soutés. C'est quoi au fait? Au moins, on n'est pas Robin Mundibou, ou bien comment? En tout cas, merci à trop. On a pu sinon Bambote na patron nanga El Généralissimo Robin Mundibou que j'ai salué depuis sa résidence na cité des Fleuves. Oui, boss, a foutu à la cité des Fleuves. Magazo tonga ba immeuble. Alors, monsieur, la cité des Fleuves, ma campagne babi kuna kokimbo nga garantie Sili avant de l'ina garantie. À quelle société des Fleuves? Ah, yo a musique. Pembe. Parce que ma campagne na cité des Fleuves, différence ni les Babi ma campagne garantie. Tena lobi ma campagne yo ka na oloba na opesa présent na Mbote yo katinga. Ma campagne na cité des Fleuves, différence ni les mais bino bo obi ke bino mo pardon limbisanga bino wa journaliste bo kana mo musique bo comment ba parti primo parce que bato bino bo kumisaka au moins même sous route ata na ata ku studio pamba oya yemo atonga ezate na opesa patron na Mbote depuis la cité du Fleuve azolanda émission o akolanda émission on a pesi ba Mbote ya trop hein Robin Mundibou papa chic panthère noire mais c'est le prophète. Tout est bien quand les choses tout est bien. Nga nazananga, nazali. Na longwa te nga kutu ndem na longo la rabat. Yo longo la rabat. Nga ndem kutu na longo la rabat. Mati. Yo mo longo la sou bat na orchestre. Mais pour yo tuni nga so na longwa so bene nga ndem kutu ndem na longo la rabat. So ngoye batuna wachi ba so yebisa yo. Mais en tout cas na sepeli atopo bandaki na vela nga Saint Patrick Ponce. Na PC Bambote ya tout monde général Mayele na PC Bambote Saint Patrick Ponce en tout cas nga nazana nga ezwaki mwa temps oyebi kaka na linga suko ya TV tenaka ba makelele na bana mikio babimi lelo etake na kompe da responsable mukolo naza pe na orchestre na mo ba valero na nango na yaka tokutana na ba jeune frère mususu ba ye ba ota makelele o santiemoni bana babimi sika fo tikela ba pe mwa temps on comprend ba tikela ko temps sakana ndeti nga pe bavela nga basakaka de kuta batikela nga pe na tanaka nga pe na époque na nga tina bimisi pe bana lelo baye ba Liverpool ba les Bogarts ba petit na biso ba la Médor ba petit ba jeune frère ba bimi mo ebele on peut pe na tirer on peut mo tabalo ka pe mo kwanga na bango etake nga mbiaka yebiga na ko ba trop ba voyage ba car rekoti bango pe ba ya ba luka mo ba car ba luka pe mo ba voyage ya mo na dozaki mais na moni ke ba petit ba okena bulongo bien ti ngamuko siko na ye awa na ye pona moni bato musu ba yesko na ba manquement ba respect bato musu ba ino ba manquement ba respect ko tanga ba komba bato na ndenga ba bien te nga so na tanga ba komba bato eza normal pona ko talisa bato taneti na micho na ko pesa exemple na bika petit na biso déplique Mabouza yo kana pesa na ba exemple obandi leti na micho na ko pesa leti ba exemple petit na biso déplique petit non mais petit na biso déplique petit na biso mais comme ba petit on vraiment na comprendre te depuis petit na biso yoka petit na biso na sens nini na âge bazane petit mais na ndenge pe normal bo faut benge pe ka petit po abwaki ngunda na poto akitisi âge abeza na 12 ans moi déplique pour ba nuance abwaki ngunda na poto akitisi âge abeza na 12 ans sikotongo yozo bengele msongo benge yaya mundela okasaza mukolo ba pimele mukanda pamba on comprend omo kolanda ba vitamine wana meli na poto tina ba vitamine kasi depuis que meli vitamine à part ça oyota la source fo nazongisa pe bato zulu kwa bato ba miel de son comment mise mo boka yo mona ba maison me wana ndo ba konga double revolver et suka kana la samba bon makambo me lo sala yo te ba concert yo azobeta bien concert ta 1000 fois bato bakota miel de son ka yo kana bisayo ça ba sende wana bato ba kana plani ba concert onyo so miel obeta mikolo mais yo fele te za mbongo ba yo fele ozu mutoka miel de soka yimo ko bandane ko finga Robinho na ete so Robinho sala nini Robinho pa tipa ete ko tolobika leki Robinho na oyemba yango wana nde ya salima est-ce que ye or lo baleki Robinho na koyemba ba welele nini na Robinho succès mundi bo sala na musique ya Congo awa to na musique ya Afrique ye miel ba yebeta na kasavo ba yeba ke kana la samba wana pe sila nango on comprend ozu mutoka Fabregas Papi, tu sais que tu es aussi ça pour monsieur Banda. Bon, voilà, si. Voilà, vous comprenez que nous sommes avec Mathieu Mabouza. Rien que la vérité, vous comprenez, nous sommes à le Torozala, moi, moto, moi, ma Lili, biso kendara bongo, Robinho Mundibou, Papa Chic, Mathieu Mabouza, Papa Chic, Panthère, faut aussi ça rappelle Robinho Mundibou, Papa Chic, le plus beau de la République.
Les plus beaux de tous les musiciens congolais. Les plus beaux de tous les musiciens congolais. Les plus beaux de tous les musiciens congolais. Les plus beaux. Plus que Nani. Aleki Fabougaz. Ah. Aleki Miel de Son. Aleki Miel de Son. Aleki de Plic. Miel Owa. Aleki leader Aba Awa. Nani. Aleki Nani. Aleki Poste Bele. Hein? Papa Yave. Fais rigoler. Pour le bazar plus beauté. Hein? Aleki fait répondre à Kitoko. Là, le président Nangaza les plus beaux. Il y a Batunios. Il y a Batunios. Si vous yo, ça n'a pas combat Batunios. Bah yo beto pas betalio. Mathieu Bah Mabou. quand ils sont pas mal. Qu'est-ce que tu peux dire ton moni na en pleine émission? Maestro Fabougaz na orchestre na eko embe la bino nzembo. Kasi yango lelo. Bino nzembo po na oyebisa batuke. Bozongena na bino musala ya réparation bo réparer les biso na mi ba nini ba réchaud, ba fer ou bien comment parce que ba binyo to bo sa mikolo ezo simbate. Bon, moni siko ndenge zana ndenge mabete ngai na koya suna ba TVT pona oganga ka ko tsaka makelele to sura on pena calme. Pembe kaka. Omoni ngande ti muto wanga mati mabuze salinga pasi pe sala nga pasi mutu musicien le roi Fabrigaz. Tu comprends? Musicien le roi Fabrigaz. Donc l'équipe est là ba musicien on a plateau. Tu comprends? Donc l'équipe est là ba musicien on a plateau na respect o lem susu. Batu ba pesa kayo pour ozana orchestre oyo en katraka. Vous comprenez mo leki na ba musicien na plateau donc ozo sepela pena musicien na yo donc d'après yé vous comprenez d'après yé azo sepela pena ma ka musicien na yé musicien na yé pena azo yé manzembo azo benga Robinho Mundibu réparateur ba réchaud donc obi ke Fabougaz pena fandi pena plateau sepeli pena telemi asi misana bisi bandela obike nanga mo pena emo na fani Mundibu kutu mambwana etali ata mukete kuta olandela ngote me ngamo siko place na fandi na ebike nga siko matie mabuza place na fandi na ebike o bazolo ba neza patron nga donc d'après ye muto yazo critiquer Mundibu wana réparateur ba réchaud na mambo ba succès na minute o Fabougaz na Robinho ozanani na minute o mta voyager na okese koleka Mundibu ate na minute yo kana na ebisa yo iyo kana na bisa yo na minute oyo mutana succès koleka Mundibu ate donc Fabrigaz na Robinho aleki Fabrigaz na succès musika ko banda lelo ti lobi ko Fabrigaz bat bayoka te soute même ba concert abeta batu bayaka soute après silinga zawana bazape ndenge mona Robinho te Robinho na carrière ne o asali na abimisa album te ye abimisa ba album mais ata studio pamba o ya tonga ya deux briques na ngote mais Robinho lelo comme na 4 immeubles na lemba wana. Vous comprenez? Robinho Mundibu là comme 4 immeubles. 4 immeubles. Quand bon la musique tombe dans la poche ni mon. Ah, comment ni chiko? Ceux qui bon yo so ezambo ma musique te Fabougaz pas Lucas siko pe na ndenge mo boke yé pas comment na ba immeuble na siko tango yazo permettre ba musicien na après Fabougaz ndenge zawana succès o yazo sa na orchestre na yo wana ba cri to ba boka na orchestre na za ba cri na biso. Ba mo ba baza izine. Izine otonga ba to izine ofinga ba. Ba mo baza izine ba bi kuna izine Villanova. Izine obima na ba danseuse. Vous comprenez? Nini? Ndenge zawana ba cri oyo yo kana bisa yo ba cri oyo zo sala succès na orchestre na bango o ba odondela kuna ndisa eza ba cri na biso yo yebite yo ando ya ba rap na biso kuliso do mo ate jeune frère na ngana ni comment nani ya mo ando bwaka ando ganga makasi bona bo sami kombone nani Shomi, voilà, Shomi. Congo Shomi, au Congo. Mais na bossa ni aza mutu, naza mutu. Ba cri nyonso yo ka ba cri nyonso oya memi na orchestre, neza ba cri o biso Mundibu ando boya ngona orchestre na biso. Ba cri to bazo bwaka wana na orchestre na bango zo binisa bango ba osepela bango na ba vrai ba cri. Eza ba cri o na orchestre na biso to mona ngo ba cri ba orchestre mikie, mais kuna ba mona ngo danger. Vous comprenez? Le tingane na bo soki pe na biso vérité, soki pe na zongeli mamba TV to ya ko loba sunde na loba bo. Eza pour na Fabrigaz aleki na TV, donc leki na TV ozo sala émission, donc na ba musicien na yo musicien na opena azo finga Mundibu, azo finga Robinho Mundibu o aleki bino na succès, o aleki yo na succès, donc musicien azo finga Mundibu ozo senga pe na ba biesi bandela. Ba kuna ba kida États-Unis quand même. Ngana oloba makambo mususu. Là yo lobele ki bona succès bon peut kuna ba bari ba l'équipe bino na succès par rapport que bon ba kenda États-Unis ba kenda ba France wana bino no bokenda te ba bi pe président na bino yemo kenda bwa kanguna
akenda okota libala. Ngunda eza omoni ko boka ngunda na poto eza so ke boka ngunda okangama nde depuis kakangama mais mundi ba kenda kazo. Depuis kazoye. Oh ya. Combien de mois déjà? Mundi ba sala 2 jours 3 jours azongi na. Boyo compagnie mundi buna bango. Ata ko to mundi ba niveau mona bango te mundi ba leki bango na. To wela ni mutagani na succès te. Mutana succès te ya sala okese pour na olinga ba petit quartier. Oh. Oh, ya sala okese wana nde. Au moins depuis qu'il na bisa yo kana bisa yo. Au moins yo kana bisa au moins depuis qu'il nga zana tia sala okese wana. Donc ninga a répéter ane ko te pour voir pe kufa non. A répéter ane te okese répéter ye ba tour ba chéri ba kota na ndako bima kota bima. On comprend ya sala okese na pour na te ke o seconde. Ah? Wa vie privée. Obota ya zo manquer Robinho mundi ba respect Robinho mundi ba moninga na. Ba succès ba sala na ba la samba na siko to tsa bango ba to tanda bango siko bango moko boy. Ba sala ba succès wana. Ngai natikaki makambo ya koleka ba TVO natikela ba Liverpool ba ya ganga ganga natikela ba petit nga ba leboga ba ko tsa makena ba TV natikela ba petit so ba medo ba ko ganga ba petit so so ba ja ba jeune oyo natikela ba ngota moninga na niveau nga na komi monde tina ko pesa ba respect pa vena nga sankara na ba niveau pa komaki agoya su oloba na ba TV tende ba piroger ba moyo tsa makeba manka sankara respect azambia kana bango ba papi le prince ba manka sankara respect Sankara de kuta zambia kana bango babilo musuba ngonde fo balobaka bakotinga Sankara lobate ende tinga pe na tike babatu musuba lobaka na okese na bisonga la pema na nga na koma na bakar na nga na tike batu musupe bazwa kwanga bazwa pe lipa ya kolia meto na monike batu musuba mo deko ne ba moke na mambo bien te magenga na loba batu musuba yo boya eza problème te tota la pena mokili eta mokili ame ko bisike na loba mais bon yaka go boya boya kaka kaka kitu boya kaka baza pe baturanga mais na saka na olo ba pe vérité batala nga bando tala nga na TV. OK Mathieu Mabuza ouais balo batala nga na TV mais boya pe o mo boya o mo lelo te bana ba komi ha wana bitumba famille ngana bitumba famille zo menacer ngana za bitumba famille ngam na vivaka bien boy 75 noko na poto 75 75 noko na poto zina bana bango 150 personnes encore on a bitumba famille te Mathieu tala bana monde te ni lizo sala kene ba concert na bino bo betara kaka banzembo ya pali pupa ya formule c'est bino wana ba rumba o boko betela te ba fan na bino ba ah il faut ça musique et puis ba telemeli bino pas depuis kalobi ma betin abi bo beta pe rumba na bino ata moko na concert ba fanatique ba bina ba yemba nde bazo yemba nzembo fali pupa bo est-ce que ya beta ba rumba na bat bayaka pia zana banzembo bat bayebi ayi ah iye depuis quand za banzembo ayi bat bayebi depuis kana banzembo te biso est-ce que hiyo yaka ba concert na biso to yo mona ba concert na biso banda to bandeka banzembo fa na biso fali pupa Robinho mundi batalisa batu ke omoni bato muto bino boboya ka wana za danger aza numéro 1 en Afrique. Vous comprenez? Fallait pour wana. Donc partout au beta ba warrior bazanga raté. Yango to sala bongo pona osepelisa bango. OK. Ayemba ka banzemba vena biso fallait pour pater mo pa yemba pe banzemba vena biso faire rigola. Malgré bango bazanga mukie. Faire rigola mukie. Et azanga ba fanatique na mingi te. So on va concert biso beta. On va place to beta. Na on ba no vérité te. Oh. On moni concert biso to beta. Bah partout au bété dans ma tombé sentiment plein surtout ni ka ba golo bazao au moins le choix bibika 5 3 on comprend mais surtout ni ba warrior bazao te au moins ni musique qui passe tout que ba fanatique musique na biso vérité ba tout ba yaka na bango vena biso fali pour Robert concert ba to faire rigola ba ozanga te na concert wana vena biso faire rigola Robert ba to na ba ozanga te ye bango ba to ba yaka sute ko nga mutu abutu bote soki musique ebeta so mutu ayika makela musique ana eloko osala te akoya na ye vous comprenez mais siko ya vena biso fali pour bato bayaka bato nyonso ya Robinho mundi bato nyonso bayaka moi siko moi so to beta musique moi so Robinho mundi bato nya bato vena biso faire rigola baza moi so 4 3 personnes ka bayaki on va ka bango baza po bango baza na moi mukie bazo yande moi mikolo yo bakoma moi ebele mais baza na mukie vous comprenez au moins même si bato c'est majorité il faut se pesa bato baza moi ebele ba wario moi baza ebele po yemba ta moi denzembo na bango pona osepelisa bango au moins vena biso faire rigola to sali pe moi vocal na yemoko to yembi pe moi loko ne pe baza bato batika pe moi ba print na maison mère o Robinho mundi baleka vous comprenez donc ceux qui parlent ba ke Robinho mundi ba yemba ka banzemba vena biso fali
eza faux otoyemba banzemba bato nyonso même ya ba spiritas pe bazaka pe mo ebele ba spiritas kutu baleki mo bagola na ebele ba spiritas pe so baye tomona bango pe na ba concert baza ebele ba spiritas au moment que héritier Watanabe so robi mundi banyo manzembo ni bato basepela siko bato sikoyo baloba bakola ko binyo kaka nzembo o ta yeba ka banzemba be na biso fali te le aseki bino mabe yo pena bato ala badaya déjà la musaba c'est le daya déjà muta daya na c'est le daya na muta koma no vimba na yo komo mela ni ba vitamine ko ba santé c'est le aza su muta otanga ba komone ba TV10 banda longo maison mère lo ni aye ça et ça la succès kombe oui to ye ndeni générique na eto yo na anniversaire na yo le kaki aobina ki générique wana so ba tie musique wana na anniversaire na yo na fête na yo o sepela bato ba bina te yo sepela batya nzembo wana batya nzembo robinyo te batya nzembo fali pupa te batya nzembo héritier Watanabe te baketya nzembo seleo po bato batelema to nini bato batelema mais bato batelema bakei po bamoni fete elali kasi ti c'est le scram omonte bon moka po santé so azaka mukeni so aza gardaka mukeni azaka na maison mère mais le lem so aza musicien vena so fait rigola na vena so fait rigola na lobi boye yo kana bisayo c'est le scram so agardaka taille ne wana mukie wana anomi benga rabine chance pas mais ça chance na ye so aza gardaka taille ne wana ndinga zaka ya konda ndinga zaka mo santé ni wana mo ya ba mannequin na maison mère so agardaka taille na ye vena biso fait rigola ngo comme c'est musicien na ye mais tellement comment santé au monde le roi leader le roi papa et on vient se faire go la commissaire à porter parole ça no ka wana le baka le roi Liverpool le roi jeune frère ne so ba les boga comment porter parole c'est le scam à porter parole de mona ba Liverpool masala Liverpool la deuxième mbote mais la vie ka ninga za la jour à ta l'émission o yela nga mabe mais et ta linga te porter parole ya nani mais ba ouais la poste ba on trouve ba Liverpool ba les boga na ba garçon plaisir na jet set na ba trésor congolo ba wele la ba poste mais ba wele ba poste ti nanya lobaka bien nanya lobaka trop po ba pe ba sombele mutuka mais ba on peut po bo zwa pe mutuka on pas faire rigola bo yo na bi bon na ndo le kabilo kana na surtout Liverpool azo loba trop mais po zwa mutuka ngo bezo wela pe ba poste pour na bino tina ba sele yo nani siko fe na nga faire rigola watala nani na sombela mutuka mbula peso baksam na mo le ka bonga kabu leti Liverpool joue wana tali na ndeko na nga mo pe na meme ate na tiki ye kaka bwana za famille eti kam ninga transport za rapasi na kid na tiki abetela mbula po wasombele na yebi pete so ba sombele lelo be lobi azolo ba trop mawa bunda kaka masa bunda nando leko kaka nando leko mais so na moni yo po comme na mutuka jour na moni ozi problème à batterie nde na sungi yo mais avant na sunga yo fo yo pe ba sombele na mutuka mais ba sombele ndenge nini c'est le kuna cha munoko pecho na suna ni leboga ka cha munoko so ba ota to sombela nani mtosombe ba yeba nana lo babia ko leka nana lo babia mais ngapo na ngana ota Liverpool azo défendre moi bien ko pecho na leboga azana mo ba langage mo bo fa soigner no langage ayebi na ote azo diembela kaka makela pamba bon problème ti ya moni tango lobi komba sele yo on a tse on a ranger ba porter parole avec na biso fait rigola donc bon na tse on ba ranger pour ba porter parole avec na biso fait rigola c'est là za musicien te za musicien te pe na maison mais pas za na musicien ta ndo bo ba créer ya big into na matin na ye biso mutando bo ka ba créer bien mo bi ba créer na ba créer critin c'est là tu vas ça la critin na maison mais et ça a été ya big into ya big pour bim mutando pese ba keve na Macintosh azaki so bogi ki au moins tu sais le trésor génique ici la bon apprécier qui bande la cri Bati Mabouza featuring Robin Mundibu avec Gezmawet apparemment en tout cas par rapport il y a featuring na bino bossa featuring wana pena les meilleurs featuring de l'Afrique les featuring mo sentiment que ba star minene ba yembi nzembo wana na biso ba pays tout au Kenya Afrique niveau batu ba olelango niveau batu ba olela ba nzembo wana en tout cas kitoko makasi ya kosakana te nzembo wana donc moni ngande na za boye kabino ba bibo sangani mais to sangana banani bo sangani na Gezmawet mais bota dendisa ye moko ya TikTok ezo beta que featuring bo sala ki wana na ndeto mesana na Robin te yoka sasa
Mende to mesana Robinho Mundibu. Na lobi ndenge to mesana Robinho Mundibu ezaka bongo mutaleki Robinho na succès na Congo awa azate. Mutaleki Robinho na succès awa na Congo azate. Bonne endologie. Ozo compte. Ndeni. Gom. Yo ka dendologie te ya Fabugal. O mekri na biso kasi dende wana den. Te yo na biso yo lo ne bango. Me ba kri tu ba boka no kesa na se ba kri na biso. Ba kri o biso to négligent. Bon yo ba kri o boka mo no kesa na biso o Robinho Mundibu ando pesa ba show mi ba boka na ba levitiki ba boka ko kana ba kri wana ba zo boka wana. O mo te ba succès mo zo suka ka ba obete no pe ba concert malonga te. Mais ce que biso ba kri o to sala ba chana no boye ba jouer les ballons au sentiment que yangonde mutesimi musique ya Congo. Konde bo yo okoke yo kana biso problème ya te mais biso to l'équipe on a succès to sala ande musique. On comprend o benga biso DJ o benga biso nani na bato bino o benga ba musicien nani siko azana succès nani ba yebi Robinho Mundibu to bo ba belé bon ba yebi honte ba yebi honte Mathieu Mabuza ngana so vérité ba yebi bango te ba yebi bango te Mathieu na biso ndeko nanga omonde toza awa fo boyeba yango na musique ya Congo lelo oyo mutaleki Robinho Mundibu na succès azati en plus aza le seul artiste oyo a travaillé banga ba émissionné titela rozo ba ke mutaleki na succès azati na roya na ba émission ke abimisa biso ta rumba na moko ebe na lobi yo kana bisa yo bango siko bato basaka ba rumba babetaka wapi bayeba ni koleka Robinho basaka succès koleka Robinho ezande salande musique biso da ba pays Afrique a to beta koleka tous les musiciens congolais. Au monde ba pays tout Afrique à part venir biso ferry nani venir so ferry go la utika Côte d'Ivoire ba moko awa. À part venir biso Fally Ipupa. À part venir biso Fally Ipupa mta beta ba pays tout Afrique. Ba pays tout Afrique mta beta koleka Robinho Mundibu azate. Ngabo kendela ka jana nubo eki. Ta ndongo zolo ba na problème ya te siko bango ba sala ba biloko zolo ba wana. Ba biloko ba sala emema bango wa. Babetela yango wapi kana bakine ba kermesse akini yawe yesolo ba kermesse akini ba benga biso tout mo ba vacances photo sepelisa ka bato mais si wa part ba kermesse bo beta la ko peto moni mino pina ba kermesse bo nani ba obeta bo nani ba zo beta trop na kini abanani ba zo beta trop na ba kermesse to mona fa bugazo beta ba kermesse na lobi na kini awa mto obeta trop ko leka biso azate bato ba obeta trop na ba kermesse awa eza Robinho Mundibu ozu full boss bina filet Fabugal, main de sang. Yonde mabenu ngwana ozotanga bato babetaka na bango te bana succès te. Main de sang za na succès te akobeta nini akobeta wapi? Fabrikas ana succès te. Fabrikas ana succès te betaka na eta azobeta te na ba kermesse. En plus même na ba pays Afrique awa betaka na ete. Yekutu na ba même orchestre na pays Afrique te. Betaka na ete. Wapi? Wapi? Fabrikas abeta Côte d'Ivoire? Ya. Bimsa image. Voilà, mais yo ya biso oyebi ba filo banani ba mati ba filo avion ba télévision ba danseuse na biso ba Sylvie ba série to ba Côte d'Ivoire papa mboyebi mais ya bango oyebi te série bo kende mais bo kende bongo te mais on a biso série bo kende te série ba série na biso na bazalaki série ba série na biso na bazalaki si ba kende ba place ba kei wana voyage trop en ambition. Et voilà, pendant que nous sommes avec Mathieu Mabuza par rapport à la actualité, bon, moni na ndenga mabete ser na ngai. Moni biso ba konto fa na ndenga kini. Moni biso ba solo la penzanga lingala reso. Moni biso ba congolais ndete zabu. Photo pesa ka mutu na mutu ba valeur na ye. OK. Photo pesa ka mutu na mutu ba valeur na ye. Foko yeba ngo makete na minutes oyo la génération Robinho Mundibu, la génération Robinho Mundibu ozi bango tu wana ba Fabrikas ba Déplique ba miel de son muta o coloniser bango pe muta za star na bango eza Robinho Mundibu vous comprenez miel de son na génération Robinho Mundibu bon miel de son na génération tata makasi bongo yo tama mba oyemba makasi tata na succès makasi bongo beta ba concert te wana ziko yezo créer no rade ba mo wana zo ngo créer de ba mo ozo kosele makambo mutasala succès te ba yebi ete zo kosele makambo yo atanze mo miel de so yebi yango dosé ni meilleure rumba ya 2022 ebite ezande na embelo oye mali oye bilo ngote Seri nazo banga
Makolezo lenga. Oh bino siko tozo zulkande depuis na babilo kwa bongo. Tozo lukabi ba Robinho na babilo kwa bongo. Barumba wana. Lole monalite. Ezo sala puissant. Betinje. Kata po yebino ngomo bimbate. Nzembo yo yembi wana. Nzembo yo yembi wana. Ya des big. Ya miel de sonon. Nzembo yo yembi wana za po yo msoke ndaranda kuna bango. Là mso yo ka ngoto wana mais suki ka kuna na barumba wana depuis fubolaka kibiso ba bato bimisi nzembo moko abazoba. Okay. Nzembo wana bazoba na sirke bato ba yo ka ngo déjà nzembo mo kitoko. Nzembo mo kitoko o Robinho Mundibo ayembi bazoba wana ayembi atikeli pena ba mission ba sa ba vocal. Ba mission pena ba yembi ba sali ba vocal en plus ba mission ba yembi pe kitoko. Toi tu que combien le mois poto. Biso ba mois te nzembo zo beta déjà. Et mon nzembo. Babenga kabiso bazo nga otomi tuna o rappé babenga kasi na iso babenga kabiso bazo ba poto yebi koloba français te babenga kabiso bazo ba poto kenda ba université te eza pena rumba même eza moi chaud eza nzembo oyo do to yembi pena eza moi chaud o comprendre do Robinho Mundibo na mambo matière à succès bo comparer te. On comprend na minute oyo star na bango na génération pour nande koloba star na bango na génération ya Robinho Mundibo eza yende numéro 1 na bango ba Fabregas na bande lisusu ba Fabregas obi poni na ba Fabregas patron hein ala pe na orchestre o yoka mais siko ngai na comporter wa mosa na ba comédie ba komosa na ba comédie pe no boleki na TV bo yemba nzingo bo critiquer Mundibo d'ailleurs zo mona ngo critique oh réparateur ba réchaud Mundibo Mundibo andako réparer na kala hein andako réparer ba réchaud na kala oh mais tant au moni tant to kola tant to tanga ba chiki faut en eloko oyo salati ba tout su ba ye ko apprendre ngo kaka na kimukolo tanga koli sentiment musique ya comme ça musique mais tant to kola ndeti nganta onde na ba chiki na tanga sala mécanique générale mécanique générale on a un nyo son électricité les ana ba réparation ajuster mambutu on comprend et appelle roi Robinho Mundibo asala c'est qui lui la émission na ba chiki to tanga na ba chiki to tanga ya mutu msulem suyo sala option oyo ça on comprend ya le msu Mundibo sala pe mécanique générale ya na nyoso on comprend donc ya bonga mécanique on na sanga tangi chiki na sala mécanique générale donc ya bona ko mutuka na ngape mutuka na nga o na zana na bukola rate na bongisa ka pona zope mayele wana chiki na zana ngope na do naza ko bongisa pe mutuka na ngaso jumo ampani siko benga na mécanicien o critiquer nga gaza mécanicien te ezana ngo chiki na nga na tanga nini na monde musique mais na yebi pe domaine moko boy na kata ka pe suki na pe quoi faire Chomi yebi parler bien hein Chomi yebi parler bien Chomi wa Chomi dangwe o zara ex animateur na bino c'est ka yebi parler comment commerçant comment oteka bilamba Chomi ateka bilamba na boutique d'habillement ya Ben Ngombo Japon États-Unis auto yamba bébé na sikabota aroma oteka na boutique d'habillement pa Ben Ngombo Japon atika musique bela succès nyoso chomaza na ngoma na azo la succès ngoma na orchestre ni oki TikTok te na orchestre ni orchestre ngoma za na succès te bini misobe vina no ba rasulu ba na succès te ba bakena na succès omoni orchestre ni za na succès tant ba Ibrator bazalaka tant ba full boss bina filé bazala mais ko longo ya ba ko za light music mais lelo comme mais bango tu wana mutu na bango zeka Fabregas na ba o bazala lelo no ba o bazalaka wana Fabregas n'est qu'un numéro 1 à Bangot. Kasi yango wana, so succès à la suite, en plus peu bazaka, ezaka bon succès à la suite pour orchestre ngo ezaka ba te belé. Ezaka Ibrator, ezaka bina filé full boss, ezaka yana nisus. Bon ezaka lisanga, na ba Thierry Mugler, hein? Na peu information. O mena oye mo comprendre na yebi. Banu ba Thierry Mugler ezaka orchestre na bango. Na le but ko yebi na tunyo na peso information. Ezaka yoka na biso ezaka orchestre na bango. Ah full boss bina filé po banzemo mingi yemba makuna na ba vocal mingi ezaka bina filé Ibra président Ibra na Thierry Mugler ezaka banzembo na bango nde bando pe Salem Sumutu na bango ayembaka yango abimela mingi you comprend ah bango ba panza na mtu amtakia sale succès na ina ndenge na micho bayoka bina filé ko leka Fabregas
na micho bayoka Ibraton ko le ka Fabregas ya solo baza so Fabregas a su na succès te omoni succès ba bina filé yango ko mo ko te ki muté mabe succès ya Robinho Mundibu yango ko mo ko te ki muté mabe le Fabregas ninga zana za mutu ofo batu ba respecter même nga pende na za bo fona respecter mais nga e sala nga passe na obandela ngo mille fois yo komo ko le kana plateau o critiquer Mundibu oyemba o lo ba ke ba do zongo lo ka critique o tinda et so nga makasi bona zongi TV na la lite estomac o yo critiquer Mundibu place ga mabuza na za mais là il peut bien non mais la melama il bien te na biso na ga kanda hein moi par rapport à l'icône faut boire kaka hein l'icône ayo mo luka so le sili que la libyen te boyo siko yo mo luka mamba bitu bana mo luka mamba bitu bana mamba musique tango lobi mamba bitu bana mamba musique ko zala te na batiki o lem su mécanique ko sa matin na ko koma ngape sportif na mo kengela ngape place mo ngala sportif na matin mabuza abis na bo na tambola na ngape ngambo ko la lité na la wala shomi azobwaka bongo yoyo kilo kwa bachombeli na motema shoma bwaka asute ama ganga kande ya bwaka shoma bwaka asute bona ko ganga ko bwaka ande ko bwaka na orchestre na biso ni Mundibu FC bwaka bo mais kuna na orchestre na bango place akenda ka maga orchestre on peut panza nango akoma ko ganga ande ko ganga on comprend donc George Tumba elonga na yebiso ka sœur na ngai mama na ngande ko na ngai Robinho Mundibu biso ba congolais aza artiste au photo protéger kaye photo féliciter kaye po ye aza le seul artiste o azo bundisa ba Davido azo bundisa ba P-Square ye David Tumba Robinho le mati taka comme na ba Davido na ba P-Square mais yo ndike mamunga na oloba don ndike zo mona ba blague zo mona ba vanti est-ce que ça ba blague ba vérité to tuni te ozo tuni ngate yo zo ba te yo kana biso yo te zela yo kana biso te oza kimi me mambo lo banga siko na osepia na ngota ponga na oyo biso vérité yo momo na olo kwa ndike to sa te otuni ngate yo bo siko so zaki bato muso yambi bango alungo ke na ngobongo te tonga na biso zo te yoka te zela yoka toza batu to sola bien zate na plateau a ola sakendiko linga Mundibu te ndike Mundibu te mais yo siko ngoke na ngobongo po yo zo ngana olo ba te yoka na biso ngana olo ba no vérité ke Mundibu niveau na eza subata awa te eza ba P-Square muta obundela biso siko yo zo tuna Mundibu amata ba niveau bongo ngote niveau mona banani ana kini awa ana kini ana niveau te ana niveau mote moni Sankara memeli ngambo meme ngambo ni Sankara za na niveau likolo butango oloba makambo za vérité ye mtalakisa pe nzela o lelo ba biso to ya o ngape lelo na koma pe mabuza o naza mais na soutenir yetendeni boyo boya Sankara bongo yo ko boya Sankara nani porte-parole musicien ni ya ko boya Sankara na musique ya Congo lelo o nani ya ko boya yo boya Sankara ata yo moko mais Sankara za prêtre na biso na lobi yango pela za prêtre na biso aza prêtre na biso tuna ba Roger aza prêtre na biso ba Papi le Prince na ba Papi le Prince bon Papi le Prince ki to tiende mona ba Sankara Papi le Prince ata yo moko vraiment na ba tutu ba oseka ba omoni ba tutu suwa omoni ba tutu bolanda kate so bazolo ba trop ko lo ba trop wana ko so omoni na vie so omoni mutazolo ba trop ndongo mona za danger te même ka kichonga na fandi ba tutu pe ba ko ya lobby awa omoni azolo ba trop akitike ngape matima buza ko banga kiti après yo c'est que kiti comme somo pour les lits les gens bien après ngape munuso ko yo kitanenga te akoyo kitsalenga te ko kitsange za make omoni ngana za sute akoya ko loba pe yepo ndibi pe makambo loba pe se pe ba valeur ko ba Papi le Prince ko loba pe makambo boye o pese pe ba valeur o kansi ki aleki Sankara OK rien yo ngape na pesi be exemple nanga ka ndinga pe na fa na kicho mutu musu pe lobi akoya awa aboyi de pe matie mabuza critiquer pe matie mabuza mais lem su na okese place yaza azoluka tambonga transport azwaka te mais ngaso na pesa kande ba pesa nga na pesa ne bato ba fite ba transport. On comprend? Là, je suis tata mutuka pamba pa zwango eza lelo te lobby pété. On comprend? Si on a comme dans la mituka na comme dans la parler. Mathieu Mabouza. On maintenant sur vérité. Mathieu Mabouza. Je confirme. Te mais eloko loba ki na te yoka mais eloko loba ki na yoka mais eloko loba ki na botika ko sala bongo. Oye ba ngo Robinho Mundibu yoka na biso mama pardon na tumsa. Yoka na biso pardon. Yoka ngana loba te. Il faut boye ba ngo moni bino mo bosaka. Faut bosala te so boyambi batu mo bazo critiquer Mundibu ndebo mo na ngwelenge. On bon
na chaîne na bino awa ya na journaliste mo pas aka awa mutu na ngato so la bien mais ça na passe ayamba wa petit mo aba okizike mundi ba fandi otala makamone zara to moni ana kiro nde zara bo mutu nyesa na droit moni kitu eza pona mutu nyoso mutu moni ke sepe na maloba na oto lobi wana pona orchestre na bango za pe capable yo vendre ce soir pour répondre pour se sauter oh Mathieu loba ke za mais sikoyo biyo kana biso omoni bino boza ba journaliste faut bozongisa kape bato est-ce que ngande na oloba bo ozozongisa ngate ozotalisa ngate ke makambo ozolobeza mabe po oyebi na oloba vérité to na oloba ke robino mundu baleki fa bugazi na succès o yango te po eza vérité to na biseke robino mundu baleki miel de so banda lelo ti lobi na succès o yango te po eza vérité to na yebisio yo kana biso to na yebisio ke robino mundu baleki déplique na succès okoboya yango te po eza vérité mais soki mutu mususu nde aye awa azoboya robino mundu so yo pe otika ye aloba na ye pe Mathieu Babouza. Omoni siko place bomona tena na succès na nini toke katipembe. Na musique kasite mama. Musique nini? Na musique o mundibo abetaka. Na ba générique o yebi mundibo abetaka. Na ba rumba o yebi mundibo abetaka. Na musique na ba afrobeat o yebi mundibo abetaka. Est-ce que orato yoka album ya Fabugaz ba rumba ya Fabugaz. Tangu yozo bangana zwata. Tangu yozo bangana zwata est-ce que musique robino mundibo bazula ngota. Tango bimimba mo bato ba fête ba komi ko bina tiana nubo ya surtout yango générique bango ba beta ba concert na biso yango ya concert na bango tiana nubo yango ba mo beta yango ba concert na bango trop mais pour ça que le quoi chomi yango chomi amemango aboyo tika ba œuvre na omoni siko kozanga ko ba tonga na lukana yebiso vérité au contre ninga chomi le kana chomi yoka chomi lobi ke za œuvre na ye chomi azala na orchestre ya robino mundibo chomi atikala osala crime au côté nzambe na likolo yoka nga crime yoka na biso vérité et loko o chomi atika devoir na orchestre ya robino mundibo onga na ndimaka ye ezaka crime ko aya nango noko Vincent yeah nga na fanda pa robino mundibo na zana loko sate na parler na mina beta tour na parler na kekuta président Robino Mundi ba fandi si vena chomi abilelo loko repéate ba mission msuba ye bateke ngaka na pesa ko ba cri ils ont cri oh tundwe to beta 3h 4h d'ita pour chomi akanga cri na kanga no maloba na passe akanga no maloba na passe ngam na bisio po azono cri wana tundwe comment peut-on jouer les akoka yango te 4h d'ita akoka yango te ti mundi ba bise kende yaka sur lobby poka kanga triwana na abuwa kango bien na studio nzambe na likolo yo kanga o comprendre chomi ayaka na tri moko onga na yebi na orchestre mundibu na orchestre na biso chiffre 9 chomi ayaka na tri moko noko Vincent ye wana na obo yango te za cri oyo tango to bimisi ba généka liboso cri wana sala rapé succès noko Vincent ye toko kende na ye cri au chômeur na yango wana mais ba cri to yoki ba tiana nubo ba jouer les ballons ba buka lipeka chômeur tika ba sala kete soko boyi soki okondima ngata moni sabalo o aboka na orchestre Fabugaz alongwa déjà na oluka sabalo lobi sabalo fo na pesio tuna ta sabalo ko yebiso vérité que chômeur sala kete chômeur za na crité ba cri o même bazo boka na orchestre wana kuna eza ba cri o ya biso o to négligeable. Oh là monsieur que ça va pèse en valeur le pe kangi OK ça ekangi wa dendologie ekangi kin kende kapela kende wileri kende ba boîte de nuit yoka bon moni siko yoka moni siko yo ningo za no solo banoka pono oluka lem suko pono yoka na bisoke pardon maman wana ko lobano solo banalem suko pono oluka ka mo polémique mo kabo oh so monika ya rando na ngetali yeti na okota rando na o confirmer biso na pusa na tenda Mathieu Babouza o confirmer biso que Sankara à l'équipe Roger na ba porte-parole mususu na ba ngapo na ngana ba porte-parole tout Sankara nyonso ya Congo na longoli moko te na ba landry japonais na kati yo piso na tolobi tout ngasko na ba lotengo ba kombola ko bi bango nyonso attends, on a dit qu'après, va s'encarrer Mathieu Babouza. Donc, numéro 1 à biso, va porter parole. Numéro 1 à biso, et ça va s'encarrer d'écoute. Numéro 1 va porter parole. Na Blanchard Moussaka. Bango, va zaba mbiaka, va zaba Moussaka. Va Blanchard Moussaka, viona, va zaba mbiaka. Na, va s'encarrer. Mais numéro 1 à biso, na lobby, ça va s'encarrer d'écoute. Bana tout, oh, yoro mona, wana, bana tout, wana, va zaba miki. Baba nani? Te, pour moi, ma pesa, papa, ça banani.
Bami Kinza. Donc mikolo ba na TV. Mo obino nyoso bomoni oyo salela biso ya ngwana. Mais na ebisi yote, mais bana oto komona o porte parole mo. Ato yoki azoganga lokwa onda kweya. Azaka mwana pa na ngana sankara dekuta. Ato monya lobinde timukilie kweya. Ato monya ya latila msubilamba zandu. Ato monya ya latila msubilamba ko defa. Ato monya ina contact moko ya ko defa. Ato monya ina nini? Yebaka ke numéro 1 na biso za sankara dekuta apo biso wa matie mabuza tofandi awa. Ah. Wawa. Ya solo ana. Sikona magamba muziki numéro 1 na biso. Numéro 1 na biso na génération eza Robinho Mundibu. Na génération oya Robinho numéro 1 eza ye. Eza ye. Ben ici. Ouais, on comprend mamulande koloba. Dans la minute oyo mutu aza na succès koleka Mundibu azate. On comprend? Bango nyonso. Bango nyonso. Te yo tu viens so Fally pour passer numéro 1 na musique. Fally pour passer numéro 1. Tu compares ina batu te na nga mabete biso to boya na biso ka boya boya. Ah, il guerre pas porte parole. Oyesu na mususu. Na luki guerre na ba porte parole ni. Une porte parole ni oyela nga matima buza guerre. Porte parole ni ba tu ba frère na nga ba ndeko na nga. Ah? Je pense ne papier les princes. Papi le prince atayu moko tanga yete azane ya so azo muto azana maison mère mais so azo loba. OK, Londres vendredi. Ah? Papi le poste OK Londres. OK. Londres. Vendredi papi le poste au voyage. Londres. Londres ka Londres. O moni ke yo tikali yo kende. O moni ke yo tikali yo kende. 140 même. Maison mère ba ke Londres. Maison mère ba ke Londres. Ah. Papi les postes OK Londres, on a pu. Tu n'as ndenge nini yo boye boye so bandinga nzamba fongole bango. Papi les postes pu Roger ba OK Londres. O te na ndeni. Yete na wana kombo ba olobelanga libanda kuna ndi na oboya kombo wana. Papi les princes na pu Roger va. Kombo ba so lobelanga kuna zo ba kombo nini? Yete. Papi les princes vendredi ke yo tikali. Papi les princes ana mort. Papi les princes ça pi? Ah mort. Hein? Ah mort. Mort ni. Mort ya batu ba yokana te, mort ya batu babunga. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Odi le manjaka ne mutako kikoke, akoki kokende. Mais ba papi les princes. Odi le manjaka nde amutunanga akoki amutunanga kote. Na leli. Moi mobala lela raté. Bon mobala nyale, papi les princes alela. Na bi moi na mobala lela raté. Non non alela. Piro jolela. Moi na mobala lela raté. Non nyolela susu. Na tuni. Est-ce que yebi ke moi na mobala lela raté. Ba mibali lingi ba olela kasi. Mathieu Mabuza. Moi mobala lela raté. Bon nyolela. Nous sommes à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabino Nsozaki wana pour Olanda. Congo Esengo officiel TV. Merci Nabino. Mais na pesi batu matière quand ndenga afandi awa. Moi mobala lela te. Nga lela te na vie. Moi na mobala lela te. Abisi nga na lela. Héritier biso moi mobala lela te na akosibi. Nga una lela te na vie nanga. Nga tu bien nanga magi nga na monde musique na kota. Ata tindumbu nanga na lobaka boy. Na lela ka te pe na lela pete na vie. Abisi nga na zaka na lela ka te po ani. Po na zapa pembe na musicien o azana succès Robinho Mundibu azana détermination ko sakana te. Voilà. Nazana muto aza fort à l'équipe leader wana tout na à l'équipe bango tout na force. Bango tout. À l'équipe bango yokana biso à l'équipe bango tout na force. Naza pembe na leader musicien au star o à l'équipe bango tout na force Robinho Mundibu. Ba miset oyo monaka oyo yebi. Robinho Mundibu l'équipe bango na force pe na succès, pe na détermination, pe na travail, pe na beauté, pe na mbongo, pe na makambu. Robinho Mundibu l'équipe bango. So nga Mathieu Mabuza naza pembe na ye. Vous comprenez? À part non koza kudu na ma musique porte parole ni oyo yake o Mabuza wana iloko te. Apisi nga na utanga nga na famille na tinda na ba leki poto. Na tinda na ba ndeko poto na tikala nga moko na kindi awa. Na tikala na président nga Robinho Mundibu famille na nga ye wana. Bande kotu bana mikili 75 noko na poto 4 leki na poto posa koloba vous comprenez non na bona na loko ona kolela te ole msusu ba papi les princes ba lukaka ba pi Roger ba lukaka yo mo ba mo bundisa ndeko na bango sankara et déranger nga sankara de kuta za frère na bango ndaku na bino meto na moni ndaku na bino parler na bino bozo bundisa ndeko na bino moko problème ité si autant na moni ke bozo bundisa ndeko na bino moko ezo déranger nga parce que on a tellement que Mouto a numéro 1 na biso. Et le quand boya Fally Ipupa. Biso tout na Congo aba mise tout ba boya Fally Ipupa. Mais ça numéro 1 na biso.
Elle quand ba boy na génération Robin Mundibu, elle quand ba boy ya Robin Mundibu. Asa numéro 1 na bango tout ba Fabregas ba déplique. Hein? Asa numéro 1. Mon la musique yoka na classe tous les premiers à la kaka. OK. Na la classe na makambu tous les premiers à la kaka. Vous comprenez? Il y a une musique à Congo tant que tu viens sur Fali pour pas après tu pas monsieur super bailler. Vous comprenez? Attendez na lo ba malgré ba tu ba yo boya etal na nga te problème te. Vous comprenez? Bambote na nga après sa programme à mouvement, après ça comment ça se passe avec Robinho Mundibu? Bambote na ngai pour na programme ya orchestre to zana na frère na biso Kabes na ite akoya ayawa. Yo pesa bambote ovanda pour pesa programme na numéro de téléphone. Bambote zaka ke na batutu ba soutenir nga de près et de loin. Batutu ba soutenir nga de près et de loin na bo santé full boss et biatak seigneur de la terre. Full boss et biatak seigneur de la terre na PC bambote place à Ali. Gege Mogoso le designer na PC bambote place à Ali. Na PC bambote place à Ali. Didier Ngindu immorte na PC bambote. Venanga Jagger Manette na PC bambote na Angola. Enoch Sweka d'Angola. Enoch Sweka d'Angola en tout cas na PC bambote. En tout cas merci à toi na ndengo ya mbinga na émission na yo. Malgré to lobby trop malgré oyonga na oloba yozo boya ngo ba problème ya te. C'est la vérité na yo. Oyonga na lobby. La vérité. Oyonga na lobby. Ya na eso moi mobala lela te. Ozongi TV obandi. Na se préparer yo moye. Na se préparer na banani. Wepi ya kokota victoire te. O mikolo na okota koto. Ngasi na yebisa obongo. Mavuza. Ngasi na yebisa obongo. Ese ngasi na yebisa obongo. Te ngasi na ese ngana kini aw na lobby ngana kini aw muta kotela nga limite. Biso tuto ba kinwa. Biso tuto ba congolais otela nga limite nga mabuza. Bon en tout cas merci à toi na ndengo ya mbenga mais pour na programme na bigana na frère na ngai ye aroya afanda yazande ko na biso koti sika porter parole pe omoka ndepe sankara batikela biso ba pouvoir ndepe master pe aye apé sa programme ya orchestre. Voilà, merci beaucoup Mathieu Mabuza. En tout cas merci à toi. Merci à toi. Tout le monde na kala merci vraiment dozongi. Oko longo la micro kota noko. Voilà. Viens aider au cabalo va aider ngai. Oh. C'est là mon até yo follow. Voilà. Mon frère tiens. Voilà. Bonjour. Bonjour. Congolais solo. Comme on a mis porte-parole, il y a Robinho Mundibu. Encore une fois, salut tout le monde. Je suis là votre parolier Kabes Andrada. La chose essentielle, c'est manquant. Chiffre 9 et Robinho Mundibu, papa chic. Ou Afrique, ils ont continué à bien un magicien de la musique. Bon, on va là-bas, 50 chansons de Messin, on va à Paris Foot. Ils ont un manche de Betty Coussir. Donc, tout le monde tatami, tout le monde a donc, chaque mardi, jeudi, les gens ont big mon peuple. Sur aux gens, victoire, je transpose qui est un mauvais vélodrome, qui est justement à la pharmacie. Voilà. Tu n'es qu'à bien mon peuple, donc, les gens ensuite. Bon, comment répéter ce qu'on a bandal? Na bandal, arrêt pharmacie bandal, entre Kitambo et puis. Donc, tout ça, voilà. Aux associés essentiels, les hommes encore. Je suis qui y a, donc, dans le signé, qui ne Kulumba, qui ne Kayobe, et ça ici, c'est le bombe, mais comme Bazoba. Ok, Bazoba. On a bien en force one. Donc, Bazoba, le ministre, il a déjà craqué. Quand tu pointes, tu auras la Bazoba. Ok, bah, programme, la minute il y a week-end, il y a. Oui. Bah, programme, la mise sur dans le message, c'est essentiel. Programme, aussi, le canal, tu vas avoir la dada, loge bar, aux gens, Bas Congo, Congo central, au Brésil, absolument au fond. Donc, nous avons le 3 septembre. Nous avons contrat à Bissona Bangoulé, toujours au Canada. Sur ça, donc, le 3 septembre, nous avons la dada, loge bar. C'est un peu ça. Voilà, Bambot n'a pas de baningako, numéro de téléphone, n'a pas de besoin, on a besoin de programmer à Robinho Mundibu. Bon, en fait, c'est ça, bon. Parolier Kabes, n'a pas le droit à Bangoulé. On a ça parolier. Alors, on a la réalité de la musique. On va les entendre pour contrer ou donc il y a des équilibres mais sur ces arrangements ceux qui n'ont continué à la vérité et que parole libre j'ai gêné pour parler to izoyo au tangela biso bakomba bat oyo o tekela banzembo so pe banzembo yo koma pesa la succès bon ceux qui bato ont tekela ko choquer bango parce que les arômes la moto énergie qui diamant la molili yo bon roi libanga. Bon, quand on a les cas qui nous on roi libanga pour mourir les alaki. Parce que tant on a complètement beau et valeur à diamant t'as qui diamant. Et par là ce qu'on appelle son nerf voilà. Donc le roi n'a pas chiffre 9, pas chic.
par exemple moto apesi ngo nerf habité oza diamant ali bangati donc pour la bango ça bon douleur donc pour attendre bango trop les avons leur rappelé bango sur choc bambote na balinga ka opi numéro de téléphone donc juste est toujours donc on a bien un magicien pour la ngai on ça qui parolier à côté sur baboula sika pour aller à l'écran de le bien sûr pas fanatique mouvement sali. Okay. Voilà, je dis un grand merci derrière la caméra à toi, Berlin Ngante, Messie Yakoube, Bassé Yakopola. Merci beaucoup à Saint-Pato qui pense seulement à Général Maëlle. Bonjour, merci beaucoup à Bruno Bukambungo Yapop. Merci beaucoup à Fondation Mukouti, Président Gibson. Merci beaucoup à Trois Star, Trois Bosta, merci beaucoup Nabine Boulingaka. Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, abonnez-vous massivement à Congo et Sengo, autrement dit Kero. Vous abonnez vraiment challenge, ils ont encore 30K, donc vous c'est Pélissabi, ce pour biso peut trop c'est Pélissabino. Et voilà, on a bien tout une émission Sika, bisous, ciao. Batu bayate, obanda bango mabe, invitation au cours ardoise, mais avec divers, invitation en bois, netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs, grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow nango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mukolo fait il a tamabé. Maison qui vient, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison qui vient, Balingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!